Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndenge Boyebi. Ezali émission oyo esalaka. Ezali émission ya coup de gueule, émission oyo ezo tala makambo ya politique et puis ezo landa actualité. Actualité ya lelo tozali mardi 6 mars 2018. Actualité ya lelo na kanisi déjà bo komi komonango na ba réseaux sociaux que Bitumba et Bimi na primature pour la première fois na primature parce que zali place moko ya ko respecter, place moko ya l'état, place moko chef de gouvernement à sala comme sala naye, mais depuis banoma Bruno Tshibala primature et comment neti ndakwa famille. Donc ndenge bomoni na ba réseaux sociaux bomoni que bokilo ya Bruno Tshibala, donc mobali oya bala mwana na ye, donc mobali bala mwana neti Bruno Tshibala zwa famille mobimba kotsa kuna akotsa epe kuna, donc ba conseiller ba koma 3 fois plus ébélé que nani tango azalaki matata poyo. Eza une centaine de conseillers baza ébélé. Donc pour na makamba mbongo soki ya mission ni nango aye kosenga mbongo et pas ya directeur à cabinet ya lobi mbongo o sengi ezali il faut ozwa boy atomboki alobi o éviter que ngai na bala mwana Tshibala ngam na lala na mwana Tshibala mbetu moko, donc ngai faut nazwa mbongo ebele matate bimi bomo na ba image bomo na bino na ba image ndengi ba bengani avec violence talana eloko wana na se et panzani bozomo na primature et comment salité primature comment na ba peste ba comment robima botala bino moko na ba image ndengi senango eleki. Après tout ça, vous avez la bino pour tout continuer. Désolé, écoutez aussi maintenant. Vous bloquez. Bino moko bomoni na ba image soni na kati ya primature eloko yo ezali ko lakisa vraiment l'état place bako pesa respect botala ndenge ekomi jungle ekomi on dirait ndako moko ya mutu moko boy. Donc tout ça ezali faute pe ya Kanambe na Bruno Tshibala na kanisi bomoni ndengi scène wana elekaki. On va où na mboka oyo? On aura tout vu na RDC makambo ezoleka, en tout cas ezopesa batu passe na motema. Donc Bruno Tshibala Bruno Tshibala ozali zoba Bruno Tshibala oza déjà très Kanambe okufa kalate yo se retrouver wapi mukolo to mona na kino na Paris ta on azala na kolekisa bino ba médiocre obeteleki biso di solo ndenge oyoka passe epesa biso passe na motema, mais lelo nyoso tu aneke na mai do parce que passe oyokaki na tango zalaki opposant, il fallait au vanda karaboy au piqué na l'air ya badi ba molobaki bangai pe ko nommer au boya au piqué au yeko cédé net au cédé au komi
médiocre, au commis collabo, au commis traître. Or que ce que c'est d'agité au vandaka ndeko zali ndekwana kanambe kalata okufa. Donc kanambe zo kufa ne kalate. Après ongoko ya kozwa pouvoir au côté na ndengi ya ba opposant nyoso bazo kota na pasi oyoka depuis Mobutu, oyoka pasi na ba boloko ingoza la bien au SEDA parce que le koso ya mbongo. Le koso ya mbongo neti yo zaki locataire ozanga ndako lobi bon na cédé kaka na ya koyiba. Parce que aux autres de côté, au lala qui au lamuki au que Kanambe a nommé vice-premier ministre, ministre intérieur, yokuto yebite. Donc aux alina yo premier ministre mongo ya marionnette au salara na yo le côté au vandega po yiba. Donc Chibala vraiment mawamini. Bino moko besoin d'andabiso na 5 minutes avec César Ngadi na tibino extrait botala ndengi Bruno Chibala abandaki koloba makambo contre Kanambe a yebi que l'élection aux alaté, boyo kabino moko et puis botal. Nous nous sommes déjà prononcés par rapport à cette éventualité. Nous avons dit très clairement que si, au 19 décembre 2016, les élections ne sont pas organisées, M. Kabila devra quitter le pouvoir et remettre les clés du palais de la nation au peuple congolais. Nous avons dit que, avec l'arrêt rendu par la Cour constitutionnel, M. Kabila a démontré qu'effectivement, il veut rester au pouvoir au-delà du mandat, du deuxième mandat qu'il a eu d'ailleurs dans des conditions que vous connaissez. Voilà pourquoi, pour l'UDPS, pour le président Tshisekedi, le peuple est appelé à se prendre en charge. Les mots d'ordre seront donnés, mais déjà ce qui s'est passé hier démontre que le peuple est déterminé à appliquer l'article 63 de la Constitution qui dit qu'aucun individu, groupe d'individus ne peut se permettre d'exercer le pouvoir contrairement aux prescrits de la Constitution. Et pour ce qui est de l'UDPS, des actions seront déclenchées, des mots d'ordre seront donnés pour que M. Kabila, comme nous ne cessons de le dire, quitte le pouvoir au 19 décembre 2016. Donc, Bino Moko, Boito Tala, Bruno Chibala va appeler ça poste makababando loba. Bomoni ko bopoza na biso de soko za libanda okobeta masolo ndenge mususu soki oye na kati okomobeta masolo ndenge mususu. Bruno Chibala yo ba ko zalaki pona social. Rossi akufaki. Yo ka toza pona social mutakufi yo muta social. Auquel peut est-ce que au pesa ki ata au présenter ki ata ba condoléances na famille Rossi ou bien okenda otala ba. Omoni ki okomosa na makambo contraire. Ya makambo na yo ya doctrine na yo na ya doctrine oyo UDPS la kisayo parce que likolo ya mbongo mais makila 8 millions de morts na makila aussi eko ti kabinote eko landa bino ti na suka bino ti ba la primature ezali place moko ya respect matata mponi ata yiba ba mbongo mais atiaki primature na place ya respect atiaki primature soko yo vraiment place ya respect banda yo bino ti ba lokomi wana ba conseiller ba comme multiplié par 3 ba chef d'équipe soki ba chef anini ebele mbongo oyo akofuta batu ezali susute ozoko kofuta batu te parce que batu batondi ebele bo test d'accueil kuna yo bando koma ozozwa bande kona na banani au test d'accueil au mona ye tala mandefu moustache aza même na ba favori akata ngona na Gillette donc soki ba pa ba bazo comprendre te oyo mutu mobali ou bien au test d'accueil, bon test d'accueil bah si belé bazana ki ça kuna kitoko kozwa bango te ozwa ba famille na au test d'accueil au talebo donc mandefu moustache na ba favori au test d'accueil ozo sala honte ya primatique donc na oyo nyosto leki donc lelo to ko assister na scène que famille no ba komo bunda na kati kuna likolo ya mbongo donc 5 minutes avec César Ngadi Kleboa ezo senga démission dans l'immédiat na place ndengo yé na Paris awa na mission de service ceux qui mission ni no yawa oye awa sala démission na yo otinda la Kanambe otikali pemba na moko awa parce que soni oyo ozo sala na ki premier ministre na yo nanu to mona yango te premier ministre place moko ya respect to mona place moko ko ye penzo moni penza ko zo ka respect mais yo tellement ouiti na pasi donc Kanambe bazo nommer n'importe qui ouiti na pasi au koti kuna ale famille mubumbe komo landa komo pesa ba poste donc vraiment ezali mawa mingi na scène auto assister et les gars qui lobby les 5 na Kinshasa na primature na nous to mona yango te
donc et komi penza donc place moko ya ba marionnette place moko soki ya ndenge nini vraiment mawa pona mboka na biso donc ndeka tolobaka na 5 minutes avec César Ngadi. Nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme vous en avez l'habitude de faire. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kabila en 2018 à Kokufa, peuple congolais au vivant.